Mote peuple congolais, toyeto lobe la bandeko ya Kasai central, na Kasai oriental. Bozoko yoki sa peuple congolais soni. Est-ce que bino bandeko ya Kasai, bokonzi nyonso ya Congo, eza na maboko na bino. Primature, eza ya bino. Gouvernement nyonso ya Congo, eza na maboko na bino. Est-ce que bozali komona ba image oyo bazali kolakisa na monde entier? Na ba télé nyonso ya monde entier, na ba kanali nyonso ya monde entier. Pona bandeko na bino ba oyo, bana oyo bazali ko souffrir. Kuna na leste, kuna na Kasai central. Ezo sala pasi ba image wana. Ba oyo bakofinga. Mais ba oyo bakofinga, bakosala fufu, po fomo finga, ba journaliste internationaux, oyo bazali kolakisa ba image wana, ngana ye koloba en tant que les nationalistes ne Congo, nazo loba yango. Voilà. Botala bana wana oyo bazali kobela ba maladi ya nzala, ba malnutrition. Bana oyo bazali kolakisa kuna na Kasai na leste. Mais tozomona Antoine Kilombo kaka ba va y vient. Tel père tel fils. Ndenge papa salaki, ndenge pe kaka ye azali kolanda. Est-ce que bandeko ya Kasai Congo eza ya bino? Oui, bien sûr, cible na biso toyebi yango ezali ba occupant. Ba oyo ba okipe mboka na biso. Me ba okipa wana bazali kosala na bandeko kaka oya biso ya ba Congolais. La plupart bazakuna toyebi bango. Antoine Kilombo akomi va-et-vient. Yo kanisi na va-et-vient. Yo Antoine Kilombo oyo zali kosala. Yango ko libere Congo. Bozali koyela biso. Ba idéologie kaka ya kokende na ba élection. Mais peuple congolais a boyi ba élection. Po bokozala kaka dribblé. Et Antoine Félix Kilombo oyesusu kaka na ba demi-show. Biso en tant que ba nationaliste, tozali ko préparer le 19. Oyo poto la kisa monde. Ba massacre oyo eleka na Congo central. Na ba massacre oyo basala na Beni kuna na leste epai ya ba general oyo bazali na ba Congo ya ba Raus ba Tanzanien aleto moni lobby oyo Antoine Kilombo aye. Mais Antoine Kilombo nini oyeli? Bandeko na yo kuna na Kasai bazoko kufa na banzala. Bana ya mike bazali ko kufa na banzala. Fallait okende, o visiter bango, o komi kotambola kaka, tout à fait papa na yo. Kende ko meka popularité na yo, nakabeyaka mwanga, po bo uta kuna. Bisika bozo meke la popularité. Ndeko foye bango mabele wana eza, na bakolo bakolo na bango. Bamabele wana bozo mekela popularité na bino. Mais non ezalaka te. Toza ba raciste te. Toza pe ba tribalité. Mais tozo lo ba réalité. Botala bana oyo bazali ko yoka passe. Bazali ko kufa na banzala. Eza ba Kasaye. E ba Kasaye bazana ba poste stratégie nyonso na kati ya gouvernement ya Moyini. Primature Kakabino. Gouvernement nyonso wana Kakabino. Assemblée nationale Kakabino. Na Seni Kakabino. Na ban sensa place tout. Si na ba rassemblement Kakabino. Toloba te. Bozo kokape ko sime l'ordre. Bisika bo utate. Kuna na leste. Bana ya mike. Bazali ko kufa na banzala. Na ba maladi moko donki ya soni ya pasi komona bino bakonzi oyo soki baswa diza bandeko ya leste
bakasayen ba oyo bozali kowele na kaka koya na kati ya Kinshasa me bozotika ba mabele na bino kuna bana bazali ko souffrir bazali ko kufa. Antoine Kilombo azali ko ya awa kaka na Europe likambo ayela kaya malunga toyebaka te azokoka pe eloko te. Bandeko na biso ya bakasayen toyebisi bino bososola botalisa bakonzi na bino wana po mokonzi ya Congo eza kaka na des régions ba oyo bazali komonela yango. Congo eza ya peuple congolais nyonso biso nyonso tozolite pona kobengana occupation totala avenir ya mboka wana totala avenir ya peuple wana toyate totika bino na pouvoir toyate kaka bino mo régner ya bikolo ebele balingi pe basala me ekomi kaka bino babimanga longwe ya Chibala Chibala alongwe siko toyebi te soki Antoine Kilombo oyo azali ko coopérer kaka toujours na ba occupant. Peuple congolais ayebi Moïse Katumbe aza occupant mais Kilombo toujours azali ko kende kaka ko accompagner ye tomoni ye ayesusu mais abosani souffrance oyo ya peuple kasayen souffrance ya bana oyo bazali ko kufa ba violer kutu koloba te ba déplacer koloba te mais Antoine Kilombo kende nanu omeka popularité oyo ya yo na Kabeya Kamwanga na Kinshasa te biso tozoloba ngo awa en tant que ba nationaliste ba ne Congo non bazo préparer ba vacciner bana na ba vaccin empoisonné mais bon meka ngona nu pa bana ya ba Chilombo ya ba Fairu ba Zaiba ba Zakari ba Baswe ba Kimbuta ba Zakuna ba Indien ba Okipa ba Rwandais ba Libanais tout ba Zakuna mais bazali ko vacciner bana oyo ya bakasayen. Antoine Kilombo azoloba eloko te. Antoine Kilombo kaka bava y vient. Antoine Kilombo azosala pe eloko te. Tel père, tel fils. Nini botonga. Nini bosala na Congo. Kobanda IDPS wana. Tozoyebisa kabino IDPS. Ezali patrimoine ya bataliban, ezali patrimoine na bino, ezali parti politique corrompi toyebi yango. Mais Antoine Kilombo va y vient na poto ya nini bozo kokate bozo sale na ba occupation tala bana ya Kasai Central tala kuna bisika bouta ndenge bana bazali ko kufa na ba maladi moko ya soni ba chaîne nyonso ya monde ba chaîne ya internet te mais ba chaîne ya monde bazola kisa yango e bazoloba yango Kasai Central botala bana oyo bazokufa na ba maladi ya nzala boko finga bango me bo finga bisote bango nde mindele wana bango batu bazolekisa yango yango biso ba nationaliste ba ne Congo tolobi yango Antoine Félix Kilombo landa biso na bokebi bandeko ya Kasai Central bolanda biso na bokebi donc bobongisa nanu kuna bisika bana wana bazali kokufa boyebisa ba Antoine Kilombo bakende nanu kuna bakende kolobela makambo oyo ya Kasai Central oyo bana wana bazali kokufa na banzala. Ingeta les nationalistes ne Congo